Capage TV. Capage TV. Tomoni scandale pendant le monde ya église totanga ba kombote yo mo zambi ya ka oyebi makambo biso ba mama to komi ko sala basali na nzambe ata to basali na nzambe ba mabeme basi on dirait ba komi au cœur de scandale makaso ko ki olobani po yondo yeba mabota opesa pe conseil mingi na ba femme mariée puis biso ba jeune fille ezamawa baye bakango eloko ba obosona ke bato basali ya nzambe yango baza pe bato baza bato baza pe na posa ya nzoto ya mais pas ya mwasi na ye mais yo tango au séduire ye asa mutu o foza mutema mabe ya ndenge wana pourquoi ya haut niveau elobi fila pourquoi mais nzambe aza likolo nani kaka batela ye apesa ye courage avata eza makambo eleki eza mawa moi omoni eloko na esalami esalinga mpena pasi président alobi ndenge agéra succès alobi ndenge aza respect alobi makambo ebele mpona bino boye lelo eloko nini oyo yo koloba na bato baolanda yo lelo epuis na président ye mo ndenge aza merci na ya liboso président nanga parce que makambo alobi eza très important yango mpenga nosala mpona komela na succès. Donc, on ne sait pas au président lobby battre on a mis ça là bon vivre longtemps. Non non, raté oyamba non, ngana silika kate. Nenge na gera succès nanga ya liboso boto sina bakolo. OK. Nzambe liboso bakolo na sima. Mama ya moninga na mama okuna bazaka ba mama nanga. Amen. Ça nga passe moi ça on a regretté. La jeune nenge wana jeune garçon. Vraiment. Ça m'a bien, ça bien tout le monde a mingi likambo ya chombo osalelaki yango mpe kutu théâtre pièce mobima likambo ya téléphone. Besoin d'une assistance médicale à Istanbul en Turquie? Pas de souci. Global Tourisme Service and Business est là pour vous accompagner. Avec des conseillers et guides de santé performants, parlons plus de 10 langues. Global Tourisme Service and Business assure votre accueil à partir de l'aéroport, votre réservation à l'hôtel, votre prise en charge médicale et vous oriente vers les meilleurs hôpitaux d'Istanbul. Et pour ceux qui souhaitent se faire soigner en Turquie, l'agence GTSP facilite l'obtention d'un visa médical turc de partout dans le monde. En collaboration avec Balat Esthétique, nous sommes spécialisés en traitement dentaire, greffe des cheveux, opérations esthétiques et chirurgie plastique. Pour plus d'informations, contactez-nous au +90 50 13 65 32 36. Notre devoir est de vous ramener chez vous en bonne santé. Avec GTSP, vos séjours à Istanbul sont assurés. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au
plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Merci à tous nos partenaires, merci à tous nos abonnés. Il y a des bossos qui ont beaucoup de Sanzambe. Il y a des mettre à temps et à circonstances. Merci à Baones Bazolanda Bisso. Bon, on est la galerie présidentielle, mais tous tourner les bandes. Merci. Naya Freddy Moko, la Queen Mother, à Dazar, on a des rôles, tout est bien. Toroyambaye lelo na Kapach télévision yé a partenaire na biso ya Freddy. Merci pour yara yara na 100K ozo intervenir parce que bateau ya yo ba yebi na théâtre ya légende na biso bango pe ba s'abonner na Kapach télévision pour na yo. Merci en tout cas et merci na ba onyo balanda biso partout bolinga biso bo s'intégrer na Kapach télévision ba non abonné en tout cas tolinga bino pe mingi abonnement est vraiment facile. Bon mon toza la galerie présidentielle to ya pena na chaîne na biso na Gombe mais Gombe pe ka courant et kenda. Dans la Kinshasa à la place monte ko kumisa koto au courant kenda raté o biso to aso ki côté ni té. So longa na Kinshasa OK place musuto kati na Brazande courant kenda raté. Mais on a habité ya Freddy place à uti kuna na mboka soki kuna courant kenda mais awa penza ato ye wapi o quartier soki ndenge nini o awa balobi do ba chef coutumier ba vanda courant kenda kaka. En tout cas, bon moni qui est courant exacté pour permettre les carrésanes en direct. Bon nous préparer biso ba kinois. To ayana on pendenge na biso do pour permettre biso mutaleki nzinza leki ngungi mutu. To za libanda mo to pesa mutaleka exacté. To tourner en direct vraiment. Merci d'abord on se passe dans biso. Bienvenue à Mbalio et puis merci na HPR de moi na Elaka. Asali Elamba. HPR de moi na Elaka. Alors bi ko yebi c'est Freddy te mais mindu ki na ezali awa. Ezoya mais ko yebi c'était nga pe na baby surprise. Il y a Freddy bonne santé. Nangolo Nzambe Kapach TV petite c'est propre. Na monopole. Ah kato telingana. Babi mikolo babe nganga motoki ya mbwa. Tika bo. Motoki ya mbwa. Oh. Na obi misakaka. Na lemba pete motoki ya mbwa so mona Kapach. So mona mbwa zo kima kimiti le rokokuta tellement cha. So mona motoki. Jamais. Biso wana ndozali biso ne wana. To saki na boyoma. To se pesa ba mama boyoma tala kaka. Combien de comédiens bazame ba poni mpaka nenge obenga kaka paka lingomba pena donki nenge pe masala ngado leki nanga Airbus papa malongi di na pari abenga kaka paka amina ninga ne kapasa bega ka o paka na biso donc Airbus toko papa malongi di nazaki kuna kapasi tega plein craqué wala kutu yo kutu makamba ba prendre le bela wala makamba to le bagasu te wala ma ba mi ya ko to ba fila wala to tikela ngo ba la malienne ba zoya ba la malienne azoya déjà moto asika mo petra asika yo ko bisa bo ba yo mona la malienne ba sani ba yo oye te ba da mete ba orchestre mususu te na ba na mani na ba orchestre mususu orchestre ni orchestre za ba groupe mususu accompagnement orchestre te ba accompagnement groupe accompagnement nini fila bonganya fila bonganya donc mbalo donc danger misiki neka na ibsaki bana mai bana kisasa bana partout mbalo na obimisa bato yo mibale na moko azomona na te Kapach dans le moni ete adebayo mobali ya molai nzoto tumilai Adebayor. Adebayor. Donc mon a tout ça bana mibali na mona moka mwasi sikoyo la malienne. OK. La malienne tellement ko ba mona. La malienne tellement ba mona yo di. Président zo présenter. Tellement ka ba mona ka yo na mukili di. Ozoka mwana doki. Des gars matériels de donc on a papa na. Il y a papa na donc bon Monica petite sœur propre et puis ils ont te cahier ko s'exposer te ayena musala. Donc na kata ah mais bon on a pas pièce na biso na Kapach TV somo bon on a maman na pièce en titre yango abi soso tika donc bon on ngo en exclusivité soso tika soso nini tika oh et bandi déjà et bandaki lobby déjà yango siko il fallait que ba et quoi déjà pas Kapach TV petite sœur propre OK donc on a des gars ya lisolo ya mystique compagnie na kata zamba siko 17 km ya sasa na kota babandundu kuna ya fait des arts facile pour tourner rapide vanda mama la manière fanda so le tourner pena au tourner rapide kota bazamba wana ça doit être ba risque Kapach moi ba tumsu ebi valeur logo yote so le lobby to zaboe et ça pour na ngala za politicien te na za pe ministre te na sala kato député pété
musala na nga ezakaka o nzamba pesi ngai elesa libota na ngai mwasi na ngai na bano ebele oyo bazali bakoma baoya nga donc nzamba osunga biso na moke tokabolaka ndambu donc so na lobi nazosala mosala nasala yango mpenza na bolingo mosusu nakanisi na kopesa oyo image omona ndenge tokendeki kokende na kati ya mai mai na kati ya bamontere wana omonana ezali ya na mosika te na kopesa yango omona yo moko lobi oyo bariske mais riske te po biso tambolaka na nzambe nzambe ayebi ke kisi eza te kolo lisolo azasimbaka kisi te alors ntango naza na bana ngai nasalaka nzambe apambola bango bakoma bien lobi ata naza te etikala ata lisolo epa bana na ngai donc c'est ça nakendeki kisangani natikaki bango nasitaka avant nakende tokoki kotourne na zamba tolali mbula ezobeta ya makasi tozopola na zamba tolelia donc eza baekwami atiki bango bangaki elubumba kisangani nakiti na aéroport ya bangoka kapage wana na kisangani ngai nakanisi baozela mokonzi moko boye azoya ngai mpe nayebi na nga te nakiti bo namoni producteur yango Jean Malengela napesi leki ya bato Jean Malengela très bien yebi te fona kutaniso na ye Jean Malengela Kapage TV yeyo et puis grand prêtre les millionnaires le multimillionnaire balobi emeteza les filigrammes wana yaya sikoyo ya Jean Malengela baza na kimia mining esika or ezosalama kimia mining esika or ezosala sikoyo yende boss eza misiki basolo na obeta eza ya minene engakosaka te soki eza na mona likambo te linzanza très bien kitoko nakomi kuna balobi na ngao ebele ya bato moi libanda baozela yo funa latateni nzako mbambala moko nabima boye kisangani tombe bana bakimi bantiki balandi 17 km longwa na aéroport ya bango kati obima na ville ya kisangani 17 km plein à craquer. Mais oh makamdi. Vraiment. Oyo kabato bazoganga yambali. So lingo mona monene no longwa na Congo déplacé. Déplacé na mona. Tenga na yebaka. O ba yebaka to bakenda kata po ba artiste musu bazalelo ti lelo ayebi kazangulu te. Ebele po a mo futa tiga kazangulu. Mais azocha mnoko makasi. Ebele munoko na TV fio. Azoloba donc. Et azoloba soka bando lobo tali on ndemo oyoki mawa otuni epe oyebi kisanto to bana yebi kisanto ko wana moko baswana kana TV ayi ngala yebi kisanto te wana mwa mso pa kangami ya dinda eza njili te alo yebi na kisanto obi ko sekisinga ye kisanto mdeza na ntele bato nayoki mawa vraiment na bisole ki na ngai kitoko bayamba inga kitoko bana kisangani merci vraiment ewa oso tata bakali bakomede na bango en tout cas bazalaki na ngai batika kinga te puis na lalaki na tu bakompagna kingai et puis nakendeki na kutana kina ba prêtre vraiment basoutenaki kinga lisusu na pesa pas Laurent Saidi Kabila moi na prêtre Laurent Kabila Saidi na peso bambote siko zala mponga na obengeka pepe leki ya Seed Boy en Afrique du Sud grand prêtre merci vraiment dans les triangles wana ngi tozaki biso tout dans les triangles pena babi hôtel donc hôtel les plus cher à Kisangani tolala ki wana merci de lika kitoko siko légende to ke nango pena bien il faut dire que bala micro très merci ok nango pena bien siko anniversaire ce qui n'est pas monsieur peut basenga babi capage tozo benga tozo luka contact na Freddy poto yoka ke loba ke ninga umeni na carrière des fois ça la molo mais a pousser ngo po azo zela pe bato balinga ka e ba contribuer siko bon ça neni ba ça la ba ngala loba ka ba benga ka yo yo za petite sœur propre na zolo bango lelo ngana amta makambe bele banini mais leki na nga po yenda kotika ngate yeto kozala na e tozo to ditolo bateto le kaka bato mususu l'essentiel on nzamba ko sabiso to et ça l'a bien tina mettre ça la peau to comme ba juin juillet to yebi onza ba bombi di bosote donc c'est ça ba munyo so boyebi numéro Kapage TV oya linga aide ngai e pa na ye oya obombi la ngate ya ozala chaka te ya za chaka Congo te jamais a ozala te mais fait ni chaka on peut dans to qui est zone azarana bino bien wana mutu na ngai mais na beti kaka obetika moi bo ye mo pa to beti alo baka ba si ba finga na lema na ngambale wana otambola ka bo na lema na ba beta
Yo dis maqué quand même. Tout le monde souffre peu azaka peu. Très nécessaire. Très nécessaire papa. Très nécessaire. Vraiment. Courage na yé mute comme ça kuna. Si. Ah bon, so ka zana courage te. Neni ba pesa yango. Ah c'est ça. Ah mon sikoyo. OK. Tato tika makamba pa pamba. Moninga so ka za courage na ndenge na ye. Azala mais ezala kaka moi logique mon pays ala kaka. Donc c'est ça. Ngaza nga problème amutute. Ya Freddy, lelo tozana la malienne, tozana yemoko filature, tozoye, topesa moi na pesa moi tambaloba. Lelo comme on a ba jeune boy mais bazo comme na niveau na bino ba légende. Te omona ka mutazu succès ke makata. Mutazu pe avant ni pemena ke akata. Bazo comme pena place oyo. Bambiaka ba comment te pona yo mo na eza dieu. Ah oui très bien, eza dignité parce que ba comment ka te pona ni capable bino lelo so bokomi ba légendaire ya mine mona mo yo komi pena lelo ba 1 million tala pa eza ba jeter si capable souffrir nga yebi yo ba to musu ba yebi capacité nga yebi tango tozo to bunda nga na ekana otala ah leki nga to na ya na ede yo kaka da kolota teni mbangu baba ya Freddy ya ba misazo kende so le lobo mona biso to régner botika biso to régner boyebi côté to outité boyebi côté moi ça outité po sala lelo ya zali na lobaki yango na betela bango li solo na nini yo zala raté ngabi to yebi solo guate eza courage ya bulo na ya lingai musala lingi so lingo okoma kwa kapasho okoma kwa mbalo lingai loko ozo sala linga nanu tout d'abord lunga musala na yo so yo lingi yango okomona bano lelo merci na bano lelo bazokoma lokola bisote bango nyonso bazokoma lokola bisote lelo nga 42 ans ya musala 42 ans depuis 80 donc 42 ans ya musala parce que nalingaki nano musala na suis nzambe na tie liboso OK pona ya ipaka bashi na uja da kuchona ndawe pana nga to uje église nga nana na mama merci to la mukaka 6 heures liboso nzambe na nyonso nzambe liboso tokena 11e chaque jour transport combien toza na carte toza moto tikuna eza 5000 biso na ye aller retour 10000 bato mosusu 10000 eza mbongo akolia ya zandu mais biso totiela yango na nzambe tokende koyoka nini aninga bapambolanga ntango nakozonga ata napiaka nalelaka te nayebi nakokutana na kampashe na kolia nakokutana na sere na nga ndenge aza boye na kolia mwana nzambe alelaka te soko nano butu eyindi te donc c'est ça bana wana bazoninga nini balingi mosala te balingi basi ya bato bayeli basi bayeli musala te bayebi pe musala te olezala ko zolinga bana basi yango mais oyebi musala oyebi no te impolitesse otia yango likolo ya bakolo oyo okutaka bango boyebi kotosa bakolo wana te yokanisi soko otosi ngai te ngai na otala yo mpe baotosaka yo te po eza boye ezokende lobi ngai na ozala te yo nde ozala wana yo nde moto bokoremplace lokola yo otosaka nga te yo pe ba otosa yo te na oloba no loko moko boye nga loba makambo ya vérité madame na ngai ya liboso mama bana na ngai Charlotte na pesi mbote sikazali tozolaka na biso bana toboti ne bana misato lelo mwana moko mobala komi bandi likolo na ye parce que likolo ya Charlotte ya mama na ye parce que nga na ke poto bambiti ye na mobulu na bango ya basi na bango de basalaka mama na biso afingaka afinga mama ya biso kofinga mama biso kofinga mama biso allez moi ça zo finga mabo bokilo polele Nathalie moi eta fongoli porte tant on accueille libala ngo simbi biete po zo finga mama bokilo nga na poto le na ye éviter nango éviter kaka nga jusqu'au meje kwa za lelo meje na jeune à 16 ans ya kilo kwa chéri yaki dikango mama ko réserve ye mama pia akuta ina mikili ngas kona te akuta ina ngane ni na OK mikili dans une semaine ya koti akoti bina siko confirmer na liste donc siko ke nenge na ane mikili bo nyose zo ya pa na mije yes ko akuta ina chances yo il y a des chances. 18 mal, il y a 180 kilos et pas bon, maman, boukinda quoi, batako foutre la mi balalobi, di bobima. Batori a besoin pour ma valise. Ah, ma valise est côté 18, il y a 180 kilos. Ma valise, il y a 300 super wax. Bino bana bata poto
Donc bilo mwana bo ba ke poto deba. Ngane muna yebi poto. Ba mama mikili ba malu bomboka matongotanga ba batunanga ba rose bombula ba rose la rose mboyo. OK poto ba seria ba mère malu. Biso ke poto amale. Yoka na ba kombona. Bingana obenge mali. Wa to kobeta na vie beaucoup na gare du Nord. Si je veux na vive à la musique, plein à craquer, on avait beaucoup de télé. Ouais, oh, bano sombo, oh, yo, ça va te keranga, Al Pacino. Bango bazala ka ba iba masolo. Bano yanino, ba ibi bouloté, kaka lu fundu ka bo. Surtout sur Azulu. Manquement total. Asombi moi terrain na bibo. Soka azota mona ka, ya zo mona lokola. Yamba na zi loko moko kutute. Nzo ngane na omono loko kutute pokar. E kufa, me pango e tikala. Nga egle. Lisoli moni, batini magwaya. Lisoli moni, batini magwaya. Liso deg. Po egle zaka likolo. Aya kama moko fion na maitui azua ke. Ya ngwana la malienne. Pema. Vision deg. Awa. Bazo ya boit. Ya Freddy, toi qui n'as vraiment bien. Bon, non, le liste est athée. Le on explique kaka. Oya ko bima bimi. Oya bimi te mutu mo pe pesinga na ombongo azate. Pela na ko pela. Atika. Abonye bolé na bango. Ko bolé na bango. Na yeko bana na bwaka bango. Ngo yo kango lelo. Bafuta bango. Ko futa kasi ko de ko ta. Merci à Freddy. Ya Freddy, yo mon nom de ozabo ti ba 40 quelque. O gera succès dans ndeni. Ko nga pena zo maele. Na gera succès na ngai. En tout cas, c'est obino bozo maintenir. Tala kaka tile longa na maintenir. Et le ba vienga de solo ba na na pesi ga bi na mbaleo. Félicitations. Papi Moussou ya vienga de sur les grands mokere koro. Abina ngabi félicitations. Papi Moussou à Londres, ndeko ya Chantal Machozi, alobi nanga ya maloza mystique. Ba benga na ba komo na ba kombo. Tous pepele ya mbetolo mobala mama Emilie Nzemba, mama Ali Kelemba na London. Alobi ya mbalio oza incomparable. Ozoka ba komo na okena. Na okena. Silvio Weti alobi nanga lobi ya mbalio ozali impénissable. Sans sauter. Sans sauter. Non, non, raté au yambal. Non, ngana sidika kate. Nenge na gera succès nanga ya liboso boto sinabakolo. OK. Nzambe liboso. Bakolo na sima. Mama ya moninga na mama okuna bazaka ba mama nanga. Amen. Aiseli. Tokei boy. Oyo ya. Na succès nanga nanu na tiango na poche. Baya esika bayalinga na mimimisi na mimo amuke. Makamna olo banoza ya solo ba monaka. On va besoin yo mbalo. On va bien. Siko bango ba komo ka soni. Ah te muta. Kezo so mbalo so masangara banini. Na banimbangu na kozo masanga. Moko na bango lobi oh te ya comme déjà star bon boyego. Sika ba wala tia wala petit na biso ngapte vie wa botini na bino problème. Loka moko ya sima na nga obokotinda zate. Ezaka nga ngamna okende. OK. Bango so nye et kotiba aussi la neni ozo ka mikolo mutebimi munoko ya mokolo ezaka solo mezolo ba makambu ya solo alobi akosila nenge nini atali munene akomona ete ya kutana na bakonza mboko ya kutana kana bakonzi ba voyage partout ba mikili tala respect oyo Freddy azaka na biso elongwe masolo na bango bakomi yanga nga vai na otala bango koma bongo nga na oloba kana mutema merci Seigneur merci Seigneur na okumisaka nzambe po asala ngai nazaka respect mingi ezala kwa bana na nga misala jamais na telemaka na ofinga bango apa mbata na silika kaka na kosilika na mbata na mbata kozwa yango eza obligatoire eza yango eza nango te mbata eza obligatoire kaka eza mbata eza obligatoire po so na ina sala yo ona onyokolo kaka eza marque yango wana donc bato bana oyo baye lelo bali bazwango na facilité fa koma na car yo soko komi na momi moko saka na momi moko yo komi na momi tano basaleli o réunion siko babuki yo yo lingi ba momi ebele non zo moko za na ye
soit moko zana yo ni misato mine motoba sambo mwambe. C'est ça. Qui on a tinate yo kasi biso dono yibate na lo bango lelo vérité na pe enquête na no yiba mais Nathalie on a tina moko souté wa mambango pe mais je na ngaza na ya pamba na bali mo mina nga esi l'histoire ici na vai na nga vraiment donc c'est ça ezaka ko banga nzambe ndenge yo sala ka respect et puis oza mayele ko meka ko tout mo ndena na ninga ko nzambe yo ka nzambe ba kanelo ko ba kana ka yo na okaka ngabi siaso bo seni nga ye lo banga boko yo ka yi na wola bango nzoka ba ngabi abo wala ngabe mo mra muteba pena lo baka kapashi pa ne ka pe mo mi mais ba so été ngana o mero ka mbondo o ba yanke bakana ka yo sika boy o ye ba te bakana ka te kaba na vantire Kabashi. On sautait. Ya Freddy. Tina kisangani. Tikuna. Beti kalisoro ba yakima petwane na kana kae. Na balugi na tele na bokana kae. O tire. Vraiment. Ndenge zalaka batu donc aza mwana malamu na okam mwana malamu alinga ya seka kaka musalo bi musuna sabone pane ka dege ka seka donc c'est ça mutra mutwani ngana nini ko sala kaka simplicité respect na baninga ko respect na baleki respect na bandeko baninga mibali ngana taka respect na baninga na biso pe ya théâtre ba grand frère ba loka ba présent so basumu ba leki na ba se bele ba bodo ba wana ba petit na mbula par exemple mais tout ça baninga quand même na respect ba président na benga ba président c'est ça ba petit na so ba ladi sobe ba fiston sai ba vide loin ba modero ba bumbi kisi ba za ba leki mais ko to sa bango po bango pe basi ba komi place wana bazana balibota na bango na basi na bango na bana na bango za te ko za po za mukolo yeka kuti mo tami yo alika boy ya sala boy tanga ya yo lobi mais soko ya manke yo gangi mukili mo mbayi gangi za kitoko te to se respecter oye banene ko tambusa succès na yo ya moninga 42 ans na zakaka génération en génération nazana bango mama koso amona nyoso ya Freddy tozo ya ko sana no na malien Arsène Maëla tout ça là Rebikato cascade comme ça qui est bien bien yo ya ko yo telema po yo ko telema ndé telema ba mona ko mannequin parlement yo pena mannequin na biso pena ya parlement yo pena le kande bo ça biso o mondo kiti la malienne oza bien oui ça va OK tala kuna yo za habuka parce que le président a lobby n'est pas succès, a lobby n'est pas respect, a lobby m'a belé pour na bino boye lelo. Et là on dit oh yoko lo bana bateau ba Hollanda o lelo et puis na président yemo n'est pas merci de la liberté président Manga parce que mon lobby c'est très important. On peut ngano sala pour na rumela na succès. Donc on os bayo au président lobby ba on a mis ça là bon vivre longtemps. Donc le lobby vraiment bien touché quand même nandimete mais na yoki donc na kangi ba prise na ngai on a ko sala so na rumela na vie ya théâtre parce que tout le monde a peu banzonzi tout le monde a peu maman mususu belé les musu oyo eleka na kati ya théâtre pour ni yo za vraiment accroché na babilo wana te yo linka les mususu groupe la mama bon na linga nga groupe la mama pour nzonzi nteka mutefula mutu so yebi musalo même na place uzali ozapika vie donc nazala nga vraiment pressé te ndina na poso yekola pe musala maye na mama na ngambalo na pressé te no bimaka na groupe la mama donc nzonzi mote et là on y a sepela na on ce qui est mususu bon na kati ya répétition là on y oh mon apena que te koto pena pona koma boy ya Freddy ne mta pesa nga pena makam aliboso na sepela na on dit musala parce que lingo musala te bolinga na te pe musala alinga baje na musala donc so mati kuna travailler moko mono travailler boye comme na ba baje moko salté moko comme pa libosa telemi abanzo gangelo so sa telemi so mpanzi apesi mutu me exemple pour yo pe landa ye o sa musala bien donc wana vraiment kota musala ndela linga papa OK yeyo awa akufite aza a pembeni oko ebise nini et puis mbote na numéro de téléphone ba Orlando lelo on a ebisa kaka maman na ngambali o papa fais ça pour ma chance oui
napesanga vraiment chance ozala jamais déçu non décevoir yo te TV zotalanga akisanga musala bien oza déçu te. OK. Oui. OK. La malienne zonga non ya Freddy Lexaye ke ba ya toti côté toto battre na ye o li tonga na biso to yesiko efa bafla mouvement ye moko le grand ba pastèque toujours Kapache ouais tozali pe tozala yo yebi toza toujours na motoki ya moi maman Mbalio Sombo que demande maman Sengatene qui koso amona nyoso donc il y a rien à dire au kaka père au tukoloba donc biso nyoso to meteni au kangi kaka o yeza profond parce que 42 c'est belé ils a vraiment belé ça blaquité donc on a 43 ans donc carrière il y avait âge na yebi ko l'équipe vient kimukolo té carrière il y avait âge na donc il y a oloba mingi té manga parce que na yebi que bato baola nanga partout donc vraiment biso na la mama tozo bengisaka bandeko ba masa ba ser o nyonso ayebi kosala théâtre te o nyonso asala mosala te o nyonso azoluka kosala n'importe quoi na banzela na babalabala groupe la mama ya Mbalio Sombo porte les ouvert tozo bengisa bino boya il y a blague te ato yebi to komona oyebi yeba yebaki te même nga nazaki coopéra tant na ye na vandi na bandi osala mosala na yebi expression na yebi improvisation na yebi ndenge na kotema la scène na yebi ndenge na kosala na yebi tout ça na yebi on pona la mama donc la mama pona ngeza na lor mo ya liboso la carrière na nga et puis merci à l'administration nyonso o via outil ko changer bikolo parce que le gouvernement était ko changer et musala tozo tambola et puis 2022 tozo ba programme ya ebele ya koloba mingi te mbanga pasi tozo senga ba partenaire a o nyonso bazoluka po ba soutenir groupe théâtral ya la mama Mbalio Sombo mère na biso yeyo o aza parmi ba administrateur ya groupe oyo bo benga bo tia biso po maram nyonso ezala bien na pesi mbote na nga na numéro 1 Kajou des colonnes quelqu'un mozindo en direct de Belgique na robosa na c'est Kajou tinda ba plan vieux bazala wala petit na palais mwana ndako voilà donc na robosa na raté famille d'Arosa ami d'Arosa et pourquoi pas Mireille Leka Chamasunda Charles Leka le boss au abetanga tour en Afrique du Sud le boss patron de Afrique du Sud François Kassere comme boss camarade ya Ramazan ya Messi bamasa tout et puis batasa nous n'avons pas binoté pour au Kabate na yomoko sitia Kapache numéro 089 27 96 310 089 27 96 310 Instagram nanga bobeti fila bonganya ba blog nyonso wana nazali et ça la vraie pour moi. OK. Numéro nanga 82 55 88 017. La pesa mbote pe mami. Il faut pesa quoi? La pesa mbote nanga ina papa maman nanga Mbalio maman Meji aussi maman de moi mbote Sikoza. Et puis la personne mbote mami prof Tontolo mon manager privé papa chéri papa de moi la personne mbote limara ya malundama Dieu merci malundama pour me dire malundama aussi la personne mbote na bana tu ya poto ba fanatique nyonso ya président nga Mbalio ngayo na za pour pesa nga pe chance et vous allez vraiment bien vous allez jamais déçu na linga bino tout ba fanatique na nga na oboye kolanga sika na oboye binga déjà nazala no samsana vous allez jamais déçu. OK. Vous avez très naturel ni crayon. Très bien. Eh, avez na bio. Aussi. Na lobi na aza mystique. Moi so ko biso yo ki mutu na matoi na misu na makila isangani ebeti. D'autres yebi ke o mwana ya za lobi boy. Ah, oui. Asa ba marque ba ici perchanga. Black light. Black light, on a petite sœur propre. Abu sala ka été jamais. Quoi ça reconnaissant vers ngai. Oui. Asa bina reconnaissante envers ngai na niveau moko so la te. Siko na mona edoki. Ya lobby. Lobby sikoyo. Ye wana. Tana holo ba nga avec lengi. Ouais. Pe de ko sala li solo. Oui. Ezali solo. Na epesa musika te. Et musika te un mois mais ebele. Attends. Makasi. Na pesi mbote na grand prêtre. Prof Totolo di. Yo yebite balobi mokolo na mokolo ngunga na ngunga. Na yebite o sepela. Toke na option na aussi ça ya Freddy. Oui, tomoni ba scandale pena na monde ya église. Totanga ba kombote yo mo zambi ya ka oyebi. Makambo biso ba mama to komi ko sala basali na Nzambe. Ata to basali na Nzambe ba mabeme. Basi on dirait ba komi au cœur de scandale makaso ko ki olobani po yondo yeba mabota opesa pe conseil mingi na ba femme mariée puis biso ba jeune fille.
likambo ya chombo osalelaki yango mpe kutu théâtre pièce mobima likambo ya telefone voilà nalobi na yo eza mawa bayebaka yango eloko baobosanakaki bato basali ya nzambe yango baza mpe bato baza mpe na posa ya nzoto me pa ya mwasi na ye me yo ntango oséduire ye aza moto efuti yo nini epesi yo nini nga mpe na mofongo ezali nga mpasi mwa osangana te na regrete na jeune ya ndenge wana jeune garçon vraiment aosala makambo na ye bien mosala bien toka nga nalingaki mingi nalingaka nazangi na likambo ya oloba po foza motema mabe ya ndenge wana pourquoi ya haute niveau elobi fila pourquoi me nzambe aza likolo nani kaka batela ye apesa ye courage avata eza makambo eleki eza mawa mwana mwasi omoni eloko wana esalami esalinga na pasi pourquoi osali yango mais pourquoi kasi olukaki ye c'est ça pourquoi olingaki kaka oluka ya kwesama mpo osala oyo yo osali osepela na jeune garçon ya bato aotala mosala na ye bato balingaki mingi ayemba bitoko asala mosala auti na shoki eza pasi vraiment ya pasi ezaka bango te na biso to baartiste tomema ngambo basi mosusu bakokanelaka biso kaka bamba oyo eboka na mutu donc ko obi bato kaka biso boye ko yango wana elobi na papa moko alobi awa bokotaka na bana basi wana na bakati ya bahotel ekomi sikoyo kaka bozokota obotoki batelefone nyonso tu otia yango na poche na yo oyebi oyo bakotinda te et puis faut ça yango nalobaka mokolo mosusu nalobi mwasi oyo bozani boovivre na ye fo azala fanatike na yo soki aza fanatike na yo te soki aza fanatike na yo aosala oyo eloko oyo basali boye te mais soki aza fanatike na yo te bakozwa bambongo bapesi batindeli yo ye kende kosaka na ye en tout cas nga natiki kala maboko ya nzambe nayebi nanga mpe temba masolo yango namoni oka na batelefone eza en tout cas ah non, ça fait mal. Vraiment. Ça n'a bien été. Donc, nga pa loka pa na webi nga na kota ka ba téléphone te. Yo ka onga na ba petit ni ba otala ko non. La kisaki boy basali boy bien te. Kitorote. Na suki ka. Ya Freddy to comme option na suka, olobani pour na ba balandi olelo. Na olobaka lelo totala ka capacité vite. Otina ko to soute. Na yebi ke za ko yinda. Mais boy ba ka to pesi loka promesse ke pièce na biso sosotika. Eza exclusivement yangwana ebanda yangwana ya eza bena éclaircissement exclusivement ekolekana Capage TV ouais donc bozo tala biso pena libanda allez ah pe ba otala biso donc au petite sœur propre donc na monika coronatrice changaka nomengaka coronatrice si yo pe nibaka nyonso ata balobi ya impératrice ozo muselekete na kondina talaka mpaka pesi makambo petite sœur propre baona vie na toujours esoyo te pota talaka beti kilelo yango donc kilelo bébé kilelo tala bébé bongo batindeli ka yo te ofenta kanga ka bwete yamba na batipeta ka fian yamba na c'est un grand vraiment donc merci vraiment bana kini merci bana mikili bito donc personne na pesi bino mbote boze belé bino nyo surtout na lingi bino mingi vraiment on a trophée Capage TV na émission trophée YouTube on a monté vanda umelade respect to sopela masanga na nyango sopela ngo to sopela ngo masanga na nyango mais yo faut to ça né ben oui faut moi un bon nyango un bon nyango un bon 17 moi 17 et un bon 155 bon 155 il y a 17h58 un bon 155 un bon nyango un bon africain de palace
Merci Aya Nzamba Pambola. Vraiment. Na blingi bino mingi alors on a ika koloba lelo. Botala bina ba pièce na biso siko epa ya kapashi. Vraiment. Asuma kambango tous les pièces botala soso tika bo sepela boza décider. OK. Merci beaucoup Boa, merci d'avoir balandi biso, merci Aïta la Malienne, merci Yemoko Fila Bonganya Mutulo la pastèque. Il y a un de tes olia mikolo. Le stade. 20 mètres martyr. Martyr. Martyr, hein. Kasi bambu satan ngo yango mutu afila. Kasi bajo. On va mi satan ba. Yo ni ga afila te. Kasi. On a ga bambu satan. Bamba on va préparer. OK. En tout cas, vous devez savoir la bouteille. Bambu satan, bonjour. Bye. Papa, au redé Zoyango, est-ce que biloko yanga c'est yaki? Coco Télézawad. Mbote na biso? Mbote? Maman Kapache. Yo posa. Ah on a regardé ça. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye ko tikela yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britney sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Lelo na Kinshasa ezali possible peu facile ya kozwa bourse d'études bona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo de mon côté na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosali yo ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosali yo du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté
qualité à passeport. Qui a déjà depuis 2019. Donc il est possible dans l'agence Eric Travel Nyonso, dans le cyber café Eric Ozwa passeport ya Nyongo. Au foutu $50, tu sais le passeport ou etikali au c'est un mot malem et surtout bino pe bato bo reba ko beta développer. Donc boya déjà pour faire passeport pour profiter na ba offre oyo. Donc toza wana pona ko servir bien. Okanisi esili ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie, pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo. Oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse Okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle, les KINPP, na commune ya Masina, quartier sans fil, en face ya robot roulage, oyo eswami na Kimbuta, na Matonge, na commune ya Kalamu, tozali no loin ya maison communale ya Kalamu, pe na rond-point Kintambo magasin, okokuta biso entre Facebook na WhatsApp, oza mobimba. Na agence de voyage Eric Travel, voyager na facilité, polobi na yo elekalelo. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous Cynthia Kapash Autiko Sukola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé apakola ngo olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e oyo éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango komana kwa mwa rose bokomi kosisa pe biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekotakota babuto ezosakano makasi ozala poto ozala na afrique buto elingi yo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atieli biso yango so omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai
mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rite Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batiango na kati ya mafuta so ozopakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazo recommandé bino bagame ya Rite Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagame ya Rite Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rite ndeti na bomona poso na ebebaka te bosepela na poso nanga mikolo na tingani kaka na Rite Beauté. Rite Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rite Beauté. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV.